sur votre émission spéciale Inoncebi, où est Maria Payenanga, Milik de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PS 243, descendant valable des Zakari Bababasso. Merci à la diaspora, nous sommes beaucoup de Sibisuna Banda Kunabino, sans permission le Kola Moï, Bieza, alias Onganabino déjà Tosinaki, à travers votre émission spéciale Inoncebi. Émission spéciale Inoncebi, Arthur Belara Mambo innocent, Sogoza vrai innocent, donc Sogoza Penda vrai tigre, donc Balodoy, Tigre, Nyonso Awato Yambarabinoza spécial Inoncebi, présenté par moi, votre humble serviteur, Milik de la presse congolaise. Merci Mingi na bande ko nyonso bazana Pologne, Afrique du Sud, Ouganda, Burundi, Burkina Faso, France, Allemagne. Pourquoi pas ici dans notre pays Congo Kinshasa. Merci beaucoup de Sibisu na banda kuna bino sa permission. Ils ont déjà alias Onganabino Tosinaki à travers votre émission spéciale Inoncebi. Très chers abonnés de notre plateau aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec Grady et Herman, donc bon baza balobeli ya ndekona biso ya artiste na biso le leader Inoncebi avec bango déjà to décortiquer makambo ezebele to lobela Mousselou Mousselou eza chanson au baoti ko clipper déjà ezoleka déjà na ba télé na biso donc Mousselou to lobela pe sa carrière ya ndekona biso Inoncebi artiste ozo sala fierté musique ya Papa Taboula ozo sala fierté musique ya Wiranson ozo sala fierté musique ya Lutumba musique ya Ferregola musique ya Gas Fabulous musique ya bandeko nyonso obino boyebi Montréal ce qui doza monoko moko côté c'est la biso déjà ba invité na biso po to solola na bango. Bonjour mon frère. Bonjour famille. C'est un mon qui toro fort. Toujours en mode tigre, Afro Congo number 1. C'est présenté comme on a. Comme on a Grady Ponte, grand fan numéro 1 à Inonce dans la paix, Inonce Rebo Ngai. Oh. Mais tigaro, toi t'as l'histoire pembet. Après Yemoko, maman na bango ape Ngai. Yomona liboso. Moi liboso, tigre Afro Congo ma casse. Pourquoi choix Inonce? Mais à mon tour, on s'en m'a bien, mon tour s'en m'a bien fondimaé. Choisis à point, choisis un jeune leader. Nandima n'a pas jeune leader, si musique qui toko, nous ce qui toko, bah trophée, zo, kuna bazoa. Na tout nit. Bazoa trophée kuna. Tu es un trophée, tu es un bazoa. Merci. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment l'anga Herman, fan Inoncebi, yéné à lobby. Premier fils ya Inoncebi, deuxième fils. Après Rebo, c'est nous. Herman, oui. Après Rebo, Bisso Dozali. Quand Rebo est né, maman là-bas, on a eu un kanyikin. Après papa, maman. Après ce qu'on a balandi Bisso Inoncebi, les tigres, jeune leader. Et puis on a son mot de cigarette. On a besoin de trophée. Il y a un trophée. Il y a un meilleur artiste africain. Il y a Afrique centrale, Inoncebi, tu es dans le Kenya, balobi trop, tu as trophée, tu as trophée, tu as bon présenter biso ya bon, tu es mon yote, ti le lo balobara, tout le monde a yote. Et sali bino comment on a président na bino miso bozo soutenir à un titre là-bas. Ça biso kitoko pona Mortel 06 c'est Betty et Kangi, album nyonso bimina na Congo. Et Kangi nini? Et quand il album nous c'est bimina Congo, album nous est bêtise l'équipe Mortel 06. Mortel 06 c'est combien de titres? Il y a 15 titres je crois. Yo ebi combien de chansons? Nebi presque belé. Yemba na moko. Nebi Mousselou et ne pas excuse nebi Nzembo ya Mortel 06 il y a Citroni. Adieu, Nzembo adieu, nous cherchons l'argent na et Dieu qui ne connaît nyonso je crois. Il y a combien de titres? Non ouais, ebele. Tant on a moins quelques titres. Soukali, Adieu, Edier, cherchons l'argent, Dorémy, réponds-moi, Onini, Mokonga Bajan, Kweli, Tok, Abedachou, et ebele. Non le bas point. Mortel 06 chanson ni ezo préféré na katua. Wane ratarate, Adieu. Donc on est vraiment na ravana la ma fona yo kango na rasona la mungi na yo kango la parole est dans quatre qu'on appelle de kango kiango ba netis que dans nzemo na chanson fétiche na ngana la mukila ngona la la kango to yo kango nga va artiste terre yo artiste tu as vrai non je m'attendais pas à ça ma chérie. Naganyaka nanga melilo Napoli, motema nanga obwaki na boucherie, po bakata kata. Yo ba parole.
solekanga minga na nzoto sisenga makila epi eke nango mawa bato totongaki biso mibale dindi na mai moto azalaki obenga bebe obwake lesoi alagoni otikinga nazoseni obengi ambulance te à la folie chérie tu m'as promis de m'aimer jusqu'à la fin du monde osalima be nde ozondima te eloko ape meteboki nakangi motema ifale nasomba ata lipa nanga batya mateka bolingo eke vacances nakomi operdre patience. Merci mon frère aux amis c'était même malgré au décortiquer na moi qui moi chanson wana mamunduki voilà bien on bombe dans Ukraine ba bien na Irisis attendez wana so yo ki on senti que non artiste oyemba o senti ba blome bimi ya te koko toko te o ka parole o solanzel o senti que te to lever ino sabeti love to pratiquer et non c'est bien apporter ni na musique congolaise ebele ba misu ba buda ba afro Congo ba misu ba buda ba afro biso to ya na afro to installer ngo to za partenaire afro Congo to installer afro bango bango beta ba afro na nga wanga ke na musique na carrière musicale na mo cha afro te nani o bo différencier musique o eza afro eza rumba o eza chacho o go différencier oui eza afro Congo eza nde afro Congo premièrement eza ndenge style la musique yebetama Olanda rumba eza radu Olanda rumba eza du ba rock ba blo ba Michael Jackson beta ba bien ba style ba rock nini au monisco rumba eza nango du to kende mais afro to za na afro donc to pesa bilengi de bona sentiment bo jouer vraiment kitoko yango ndi afro Congo yango ndi afro ouais c'est un peu ça quoi bino skonde bo na afro Congo biso mto yena ngona na yena ngo donc non c'est bien apporter na musique congolaise bo na afro Congo eze belé non c'est afro nini soso ba tout solo ngo clair ba blo eze belé non c'est afro apporter ma belé apesi courage na ba jeune Olanda apesi courage na ba jeune parce que dans ba jeune belé yo ngana to yebi ba bimaka un moment donné un mois 2 mois demi une année ba kena banda innocence c'est star là depuis nga na yeba Innocence bina Vodacom superstar banda 2010 je me trompe pas 2010 ou 11 2009 2010 OK 2009 2010 banda s'imposa ti lelo adina na mai do campus Innocence futa boye bisanga so futa bo komeli biso te Innocence futa depuis na yeba ti lelo to kaka komora Innocence skoto lo beso ba bien futé puisque mortel 06 et yokani penza te wana eza omoni so muto sa bongo eza nzala na jalousie sora lia tondi a comprendre que non Innocence fait de la musique Innocence est un musicien mais ebele ba ofinga biso a monter balbum na bango pe betati balbum na bango beta miki ngana to balbum na bango yo karabango net o wana ye net ye na kanara ye o wana oya kazana to finga biso ki pareil o wana vraiment pakistanais biso antane il y a musicien il y a animateur na carrière da beta 4 rumba yo ebisanga to dialogue na ngana na carrière ya pakistanais merci vena nga shomi po kima po kuno ngozo mutuka to ngozo elote pakistanais mangobo olongwa na muta novela ça sala maboke na Vodacom aebi to ki parabango Bayana ba trophée, bayana trophée tout le monde. Dernièrement, tu as un concert à GB. Vous avez un concert plein à craquer na Ebisayo, plein à mort. Zoba mort boy pakistanais leki. Nenga boye, abetité, atondicité. Ngana wana biki rouge. Na biso bana non so ma biki na kwanti le nom biki yate. Toze la biki rouge a corrigé tilelo. Et comme ote biki na tine moi na bo ni tilelo. Papa so musique lignoté tika na le bilan face. So musique lignoté tika. Biso nde to sa musique. Biso to pe sa fierté mboka. Pourquoi tu as banette Michel le plus suivi. Toi deuxième après mettre ça biso bo betara botala rati. Bino bloni bo sala o to banga bino yebisanga non frère to solo là. Yebisanga bango ba porter na musique. Bango baza banane. Nga yebi bango baza animateur
asangisi mon staff technique ya animateur po ya boire na nga rumba monta ya pakistanais ozi muta maboki ya novelas ya journée ba novelas siko na musique pe totanga bino tant otenga ba faire rigola ba San Marino ba maman na bango ba rebo ba jeune ba to ba représenter pour nga ntenga ba jeune po ba jeune ba ka misa toi oui bien non ya libosi ya ye moko ayebi tigre inosbi ya mi baleza maman na bango ya mi ça tu San Marino laissez les enfants jouer toi tika on va sarana bango biso da to longa da gaz fabulous baba jeune obinani ba gaz mawete ba gaz fabulous baba jeune ane stagiaire ane gaz mawete nde nani bo gaz fabulous nani batachoko. Très chers abonnés de JK Télévision, je vous rappelle, je suis avec les vrais de Inonsibi, donc ASA spécial Inonsibi, émission spéciale Inonsibi, présentée par moi, votre humble serviteur Mileki de la presse congolaise, à tous sur la PMB. Donc, à ceux qui ont eu Kolobama Inonsibi, Toroyamba, président spécial Inonsibi, te présenter pour un bon retour au pays, Nagien leader Inonsibi, donc. Merci na au sali pour Namboka, merci na na trophée Namboka, donc aux autombolara toujours fierté à la musique congolaise. Alors mon frère, si Inonsibi a qui tu vas soutenir la musique congolaise. La musique congolaise, habita. Na yote mutu wana soutenir para Inonsibi na yote na barutu Inonsibi seul lelo par exemple nzamba zuye na yote musique ni na oyoka susu pour ka ye kaka na yoka ota na téléphone mona ka ye na ye o ne so tira ba ventier aussi doka moustique retirer mo ba ventier te le bac au soutenir aux soutenir ba odi me ba tiga ba ventier te na retirer mais ba ventier te mais ba yebi ne musique te aussi doka moustique ala ils doka moustique ayebi musique te moustique ndena. Oui, moustique. Où a-t-il mis quoi moustique? Nani. Où a-t-il mis ou Ghana Fouda comme a bien par chanson Nani Gezma wete. Où peut-être comme les moustiques? Ah oui, quand nous sommes pas papa autant à combat sur la TV. T'as quand ça ni. Ils auraient eu battu pas innocent. T'es m'datini azata? Non moi le bas. Comme les moustiques. Ça on les suit italien. OK. Comme les moustiques. Bon monsieur soit ba ebi do misalaté. Toi la jeune leader au jeune oyo abima na superstar a gagné makasi a trika eteka inosi o wa mostiki a tika na ba trika bango ba ya ba bimisa yeka bongo to yebi goute biso voter yegoute abimera par chance ka bimi bondo kamo mo abimi mostiki ni ne sepe ça pas inosi banzembo yemba le ena abo koma banzembo de abo yemba ala voix kitoko yemba nzembo ni ya inosi futa donc banzembo mususu futa ba wa ba misusu ama totanga komote ba misusu ala innocent nzembo ne futa te nzembo ne beta sur mortel 06 et beta ngemi so trophée bon ba misal bon trophée ni bazui trophée ni o bazui wa memi na Congo moi siko ozu loko la pastane wa benga so na ko pastane aloba trop la TVO na terrain dans la bon ba tondi cité ngala la big rouge ndé muninga lo bibi rouge bana tina na coin ti lelo ye raté. Et te big rouge allé corriger moko bento e bateti lelo après position à la musicien ou bien animateur to ebité telangas denzembo ya rumba na denzembo raka ya rumba ope sala succès kanga pena kini la maison me udayemba ku nzembo udayemba ti to mona ba mninga ne baluba ayemba ku te lokote mais Inosbi abimi wana superstar ayemba mo apesi makambo. Merci. Alors mon frère, nous avons évolué, ni ne s'appelle ça n'était pas les gens leaders sur Vandi Bobby, non j'ai leaders sur le Ngoli Penza Oyo, a été s'imposer tout ok dans les bas. Premièrement, nous sommes na s'appelle là. Ah zamutu papa. T'es tous là. Chacun ses défauts. Dans un temps on va en être. Comme mon Benamona c'est un homme de bien. Quand on est dans le baki, à mutu moi ya féliciter. Ba jeune belé ba bani ba carrière musique ba suki ba sera novelas. Ba jeune est belé. Mettons on moni muninga. Aïe en tant que jeune. Nga kama sanga ba misune ba finga o pechana utamboka bona boy. Webi tito kima ba misusu. Tito kima vie mususu. Ba ba tanketo. So on a kini ngomo to progresser te point. Ba linga ba jeune ba progresser te. So jeune ça ne ça pas moi bien. Ba noko moto ba bimba sangani ba sali ba nini ba nipo wa kasi. So ba na vie inosaka ba na inosa comprendre ngo akima na yake na tourangement bien. Ba vina ba faire rigola. Olanda. Ba vina ba wata ba nini petit amankanan. Yebisanga inosa mankane. Yebisanga iti.
Adam Moutoumou a félicité nga sepela na personnage neboé aimara bien, alatara bien, de nyos a pas na sepeli sarangai, rien de tout. Na lo monte ko innocent ara et l'autre nga sepela na nyos. Eran tina sepela un joueur Benzema. Na no grand fan à Madrid. Oyi sanga Benzema reni o nga na ndimango. Yebisanga. La musique congolaise conquérant Inos Bi ko kozana. Sur le plan mikolo bien ba jeune. Sur le plan musical. Bon, sur le plan musical, tous à la rapper battu. Pour l'anga innocent fait déjà beaucoup. Nous avons placé parmi les 5 pour la VP Bazali. Hollande. Bah VP Bazali. Déjà mais oui c'est vrai l'idée n'a pas innocent travailler nous les bien mais à peine va venir ma casse pe ba likolo. Mais parmi les 5 à Télémiwana. N'a pas parmi les 3 à Télémiwana. Parmi les 5 meilleurs artistes et musiciens Mboka Innocent ça parmi. Mais oui, mais ça musicien le plus suivi dans RDC Total à reste contre Lobanini. Yebisanga to Lobanini. Tout est ce qu'on a arrangé banane. Bon, on a arrangé derrière Mikolo. On a arrangé Mikolo. On a arrangé faut derrière ba Vewera ba Bendié. Yanson a Bendié, ba Vefe Regola ba Bendié, ba Mikolo ba Bendié. Pour ça sur la liste ba petite. Hein? Ba petit wana ba kinda ba ona bango ba sala ba musique na bango tina ba novelas ba sanga ba sa ekiri na bango ya musique ya mikolo yo ki bi album immortel 0 système yo ka banze mona katiti ya teke mata te tolinde toli cherchons l'argent hein cherchons l'argent to luka mbongo o ki ba kweli ba nini fo ka banze mbote ndeko na ngai to lo ba ka nyoso. Un grand merci à celui qu'on appelle Madame Judith Sikalanga, donc clin d'œil à toi, tata de mes enfants, Nadia GB des femmes. Un grand merci à celui qu'on appelle Finitif et Gilles Vassimba, célèbre Starian Gilles. Tu peux s'immoter na Betty Mwamba, la fille de ma mère depuis les États-Unis. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Sirotine Tomo Esporian Gilles depuis Parigo. Un grand merci aussi à l'international, les jurés Sifundo Pesa Sangona Masanangaï Janice S. Lui, c'est mon préféré. Un grand merci aussi à ma maman chérie Dorothée Kabouya na Lingio Mingi. Te présenter ma condoléance na famille Andeko Nabiso, Aouté Kotika Biso, notre concert, j'enseigne la sublime de la presse congolaise, à tout seigneur, à tout honneur. Moli mono epe manakimi nzambe mutape saranzambe be mutazubiso yo donc yo kei même micro etikeli ka pour défendre cause na yo to rozala wana to lila na famille ensemble pour biso pe na ngambu na biso pe presse pe tozana matanga to bungisi moko oya biso ope manakimia tozalaki na yo osaki o muta ko sala na mokili mais lilo liwa et ezuyo ma sœur repose-toi en paix, on est toujours ensemble. Alors mon frère tu évolué lilo inosibi babito sala combacage pour mikole comme opération Stade des Martyrs. Opération Stade des Martyrs ba bazo beta Stade des Martyrs ba batata ba fiche ba Stade des Martyrs. Inosibi Stade des Martyrs to zonka. Toza yemo jeune leader appelle ça programme na joupé au Stade des Martyrs pour toi bi Martin to bukan. To bukan la seconde. Vous assure. Toi si. Que non si bien retourner ça Stade des Martyrs. Toni sango. Wera kotaza na pese mutebele atoni sa stade. Vous comprenez Inosibi. C'était génération par génération. Génération bon l'équipe. C'est comme ça génération est Inosibi. Tu ça stade moi où tina ba verser le coup de ton tina ba WC. Depuis na génération au nyonso Inosibi ndé numéro 1. Numéro 1. Number 1. Numéro 1 penaye numéro 1 Inosibi. Na Congo n'a pas innocent na nsusu. Bazebele papa. Bazebele. Tangina. On a tellement de question za ngai na bike bazebele. Ngala ebika mutu moko. Nani? Ka Inosibi. Ya mibale nani? Ya mibale on a ebirebo. Ya misatu. Ya misatu San Marino. Ya 4. Ya 4 ya nani abosa ikombolo mususu wana. Nani o Galfa Bulus je crois. Ba Galga la verbe bazano tangi bango. Bon on peut na yoka pa musique na bango te. Donc on les opinions na yo hein. Opinion na ngai. Né la classé pe né la classé là on peut la vie na ngai bongo wana na tangi. Après innocent toi la maman la bango rebochulo après nani San Marino après Gaz Fabulous. Mais mutumo komela ki biso abiki miliki de la presse musique innocent za vraiment trop pepele les musique oyeba na miki les musique penza yo kate. C'est vrai. Musique innocent musique ba miki. Boya Robino za batama bomati. Non, kotanga komba mutu te s'il vous plaît za TV. Zela to sola. Za TV. Zela to sola. Bango tang baleka ba écran ba finga ra biso. Petit wana se ka libela na soki soit za petit fala finga innocent. Bo pekisa e.
na tuni yote aleka na teva fingara inosbi mwana na innocent boy bo pekisa seka libela na soki petit fa bo pekisa na fingi mutu nga na fan na droit loba o quand ça fan na ça na bomio si ça ne va pas ça ne va pas mais ko bima peke batindi fan wana ko mutatindi nga zate depuis na bota matin kobe je n'ai jamais vu innocent à live na mona été a otinda nga pona nini ya teke boye bango pe teke ba pesinga mbongo pona défendre rien 100% fan so tete moki na quartier na nganga na vandi awa opportunité to luka jeune mobo azara nani so ba so kaza les griffes ozongi so kaza rayo po bango ba rayo il paraît ba commence soki ba nani ba bien ba rodo ba bien wane ba rayo et puis clairement bien Espagne rayo Valcano nde bango ba ba soki ba blo monte ba rayo de na kiparu bango te bon pekisanga te sino loba parce que mana na fingara a droit au finga journal na si journal mona ta mona nzana beta e bato batindare baya na ko beta sérieusement yelo ni asala seka libelana auta mboka kuna innocent ba auta mboka innocent auta na bien papa ye mboka ni auta innocent auta na katanga auta na famille ya boa ya auta wapi boye bisanga auta wapi ye ba auta mbandaka auta mbandaka bon mbandaka la passe avant yo na minto so ke mbandaka yo li minto so la na calmete ça c'est que non na minto do ke mbandaka yo vanda yo linga courir dans la raté si we bisanga batu ba viva kuna quand même ko critiquer batu baza kuna te na critiquer bango te na vie te na critiquer bango te na lobi kana ye mwana wana na pesi yo conseil soko lingi vina yo place aux ali pour na ba ku communauté comme ane aseka libela place aux ali na ba veno ba otinda o keba ngaso kuta ndia na beta yo o viana o moni o mettre na beta ko na changu o azwa $50 ya muke nga ko beto sérieusement o ke benga ba vena o bo pekisa biso te tant bango ba finga biso mutapekisa bango ati obi un mot dans so fongoli connexion o ki ba bloko yo lo ba pona inoso ki kana poso panza chombo na o ce sont des opportunités faut le babon droit. Très bien. Faut le babon droit vraiment boy. Na ba na Robinho, musique ne pola. Na o que ça habite Sonia Mboka. Na ora musique na. Yesanga da. Do mona nde tipo. Obi ke nzemba top model za pe bo lia na fête yo kama. Obi bon. Obi rumba top model. C'est bi sanga na lia na fête nka. Nzete poko toko pona. Libome baninga toni. Dans la pekisa yo so batina ba vena c'est le moment umuna emo lekina teva seka libela afinga fabrigaz surtout innocent o finga ba ve musume so finga innocent ngata Tyson fo betanga so mo nga makasi na bambi lo na kimi. Merci mon frère, tu évolué featuring des rêves oyo zelaka pas innocent bi fo betana na pas betana Maître Gims na Maître Gims Maître Gims pour te tirer na Maître Gims oyo zelaka innocent bi na Maître Gims auto zelaka ne pour na bi ke ma premier na monde mata mo voici et ma premier na monde fit tirana so beti innocent bi na Maître Gims et ma premier na monde ba fit wa beta na nzimite eleka wana wana eleka ma premier na monde na tina na Afrique te na Europe te mais na monde mobimba bo so beti na Robinho mundi wa chane malo chane mutu wana ete ayemba bisoni ayemba bisoni nzemoni rumba utayemba te teke na rumba na yemba te parce que nzemoni ayemba na innocent na grand frère ne fallait pour pas ça va quand même aigle te totanga banyama makasi na samabili totanga banyama makasi na samabili tigre ba tanketo te to linga na biso tanketo te ba na bien do mona so disaya le kana te valo ba ke non héritier ça la musique bien nana sala musique bien yeza la raie moi mutu sala likamba bonga il faut tike na position wana soma au mutu sa meli bombe diamba et pour ça baba buzo baba ameli ba zodo de bateka na limité il y en a mo critiquer wenge est-ce que mutu ora ya ko critiquer VW Rasson de la forêt igwe ba sala ke loro te ba ba sangana kinga mona obuka papa pona ndima yo za soki soit disant nani ça de marti yo mo baba tombo vide non seulement ça ce qu'on explique non clair. Soro lingora somo ya stade. Omoni vie bubanda à Tony stade. Omoni au senti stade. Yosko to ozela. Po babuda wengete. Wenge ba kolo makambo. Wenge ba sai musique makambe belé na musique congolais. So yo tango obude wenge. Au tala interview mo été yangi mama go mela san, o lembo la san.
Quand on a Olembo la San, Pia Kotoze Yangama le Bakian, Igwe de la Fora le Bakian, Olembo la San. Si on est musicien, Bafan Bao le Bété Moro Milo, Basora Rumna Souka. Nasi aux Arasirnet, c'est au Caron. Olembo la San. Merci très cher abonné quand Nebisa Gibino Tozana spécial Inons Bi donc à tout sur la pembe série Inons Bi à so vrai les cas solo là donc par rapport à Inons Bi donc Balobi par rapport à game on a tout profiter de pesa mbote na association des presse alliés du Congo appelle quoi cycle tozé belé tout temps comme on to pesa nani donc tozana matanga ya ndeko na biso Jacelino te kotika biso na présenter le sous condoléances au nom de la presse congolaise tozawana biso nyonso tokolela elongo. Alors mon frère, nous sommes presque à la fin de cette émission ni noko ko bakisa poto kabwana on est là bakisa na jeune leader tozela fitting on a lobika na fitting na mettre games on a zela ngwana oya makaso ikanga monde Afrique te ma Europe te ma monde o bon ba betani ko ça o de betana na diamond minde betai usko na mettre games c'est les cas suna wana presque wanso ikanga monde ba o ba lo bana to kipe bangote ba ba te date na bangote otala wenge te ataki date to mona ba fiche partout na ba prix ya billet ti le ba billet bonge bana ti lo to na ba fan mo ba ya mutwana ba ze bele kuna to ça bon débat to tuna moko billet combien mo ga bi 5000 francs to tuni su moko billet combien kana ba ndi bazana billet ko o na ebité mais ko ça ba 5000 francs ba 6000 francs to tuni mususu wana o ngana ebité sina kosi le kanti nzama bomani na kebo sina kosi nzama bomanga to za date on ba bi jouer ekokai kola la mgezali palangu bate to ko le jouer là to zela bon mon frère au baksani ni poto lingi to kabwana presque tu komi na suka émission et ça là qu'on est au mona Inons Bi a eu trophée au débat ba grand pays Afrique débat ba grand lokola grand na fali poupa non grand par rapport à âge grand na fali poupa le bara par âge grand na fali poupa na ndekunaye frère on a komboni nani bala qui 3 personnes hein Inons Bi fali poupa na Dachu donc leader au bino besoin soutenir a jouer trophée en ça qui bino comme premièrement c'est un plaisir place à Zana nous Inons Bi ba mbote ba félicitations et belé on a rigueur nous esprit n'encouragera yo l'encouragera vraiment c'est piquer éviter au monde quand même une distraction dans la vie non pour on a la polémique tika biso tous en charger na bango yo ça la musique zala honnête beta ba fitiri des rêves non ça m'a amené bien musique otika histoire na mboka o itali bango baza batu mobe hein mettons là-bas à côté de Inons félicitations frérot on continue sur quoi plier to lembote muselu toujours donc félicitations force à Kaebele ne pas muselu nous on comment mais on a Walid na bien est-ce qu'Afro Congo de et foutant na ba clip hein otali Soukali otali nini suto beti Naomi Cambod otali muselu clip de foutant au moins la qualité poto aux États-Unis de clip kitoko qualité na so kitoko ezo mélange ya biso na po muso ça même partout c'est na 20 oui partout sur na 20 les États-Unis sont et concordé tout le monde a 20 mais on a poto de clip Afro Congo number 1. Merci mon frère pesa mbote na batu o baza Rolanda ba vrai frère na yo pesa numéro contact pour to kabwana na yo la pesa mbote na famille na Ngelesi esika bazali la pesa mbote na Delive Ngelesi la Fini Ngelesi Shekina la pesa mbote na Dorcas la pesa mbote na Mercedi la pesa mbote na batu nyonso na ba masa na ba Gloli Litongo ba Capoech ba Wata ba Dima bon nyonso la pesa mbote esika bazali mais pour consommer musique ya Inons Bi oui buto bima muselu ba minde to sela ba mu système muselu takos merci mon frère bakisa ba quelques dédicaces na ba salutations na au pesi numéro contact na poto kabwa premièrement la pesi mbote na famille Ponze ponga mono représentant famille Ponze grand soldat la pesi mbote na ba dealer no salemba ya iPhone quoi en premier Merdi Moulos l'homme a iPhone besoin de iPhone ko banana place et banda type c'est souka pour 14 déjà dans le marché merdi à ça de Merdi Moulos frérot na pesi mbote na bana nyosa kimbangu bana nyosa kalamu bana nyosa yolo matonge même au style DG Kasavu mabele mambe
ngirengi donc mbote na bino trop mbote na ba fan nyonso Inosbi toujours to aussi les mukana bango donc kamite leader d'Aza a représenté trophée naé to battant on se planer solingo zo ngai numéro na facile 084 13 53 635 na banebe 084 13 53 635 o nyonso obude innocent na venu na bino benga to sané débat merci benga to sané débat o nyonso et ata na Tchad na ozambongo na futi na ye alobi ba buzoba na loba penga ce qu'on a zongisi mutu pas mal. Merci na bandeko nyonso bokoti saki biso na banda kuna bino sans permission lokola moyibi to bimi na biso pe sans permission lokola moyibi eza alias on a bino déjà to sinaki à travers votre émission spéciale Inosbi o ekumba marepa na ngai miliki de la presse congolaise ni nango esila raté a ndesika to bike to kabwani na bino soki bosepela ki ne demande lelo to pesi merci mingi na équipe technique nyonso ya JK TV News wana to pesi mbote mingi na Fabrice Mande azaki na sima ya caméra to pesi mbote mingi na Rachel Mande donc balobi star à micro Rachel Mande clin d'œil à toi donc peselanga mboti na madame Judith Kalanga. Un grand merci aussi à notre monteur Feli Mwamba yazalaki na sima ya machine kuna donc soki monaki mo ba takeleri trop donc grâce à Freddy Mwamba donc yende danger donc soki sumasi azongite ngai na bino to kuta na mikolezo ya protégez-vous bien on est ensemble merci.